a voyagé na passeport ya mobile na yo. Baye ko kangaye garçon ana bakangi na partage à 20 ans anande baye ko refouler. Ba refouler ki kuta 20 grand frère na ye azonga poto ba refouler ko kuta ya na ekuna. Donc grâce à moi si ya tonton ana grâce à moi si na ye tonton Jean-Marie moi si ba prière moi ça qui m'a cassé à landeli ba dossier wana moko ti ba ko découvrir que ba yibi passeport à mobile na ye ndé ba ki ko refouler plutôt ndé ko mobile na ye ay ko kuta ya na ekuna na kin ay ko s'excuser ko singa ne pardon no yaya eza faute na ngate eza maman de mutu bana oyo moko boti tozo mona makambu na Kinshasa wa bo bemi kutu mwana poto ke na ye asali vie na ye occupé au parate ok no way bazali mais tonton Jean-Marie ba parents na ye batindi na poto asali musala zupa sombi lupangu voir que tant ba parents na ye ba loba makambo lupangu na biso a discuter kité parce qu'il a comprendre que nga lelo soki na komi na poto eza pona bango ba tekaka lupangu pona nga atiki po ebi ke poto eza ba avantage aboti ba na ye déjà misato l'avantage à poto à kosomba na lupangu mais pourquoi maman papa bana na yo moko oboti na libumu na yo ok ndeko sala mwana likambo boy donc ekota kikindoki mutu eli kaka pamba kaka boy mutu pas sa raisonna kasute a moya solana moi sina été azo comprendre makambo te liboma te malelaka mutu mot de tête bino mo boy bika ba kongo nde bazalaka donc kindoki kota ki mais nzambe o ya lola Zambé ya maman nana et fille donc en Zambie a plainte nana et fille ya kutani lelo na tonton Jean-Marie wana aza sauvé donc mutu passe ici la makambu tout normal na minute on ozo sabino bango mokonde ba bengi biso bazong tonton Jean-Marie na minute oyo aza na Belgique bango nde ba pesi histoire oyo bazo senga conseil ba bisi biso to tout na bana ya plainte nana effié ba fan ya plainte nana effié asala na ba parents na nini parce que déjà ba bo maquillé asungaka tabana babola nana effié asungaka tabana bazanga bapoti nana effié azana ONG nana effié asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu e bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment vous s'abonner sur Monica qui te lia petazana carte c'est qui fait ya base donc on a beaucoup de s'abonner bola na ndenge toujours développer te lia pete na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui to comme casse ambassade bourgeois moto swag le prince Rassel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc la bonne Libino, je vous demande de s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, Planète Nana et Fille TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins on perdre l'autre, on sait pas. Asungaka tabana babola, nana effié asungaka tabana bazanga bapoti, nana effié azana ONG. Nana effié asungaka bademini nana effié. Bonjour, chers abonnés et merci pour la fidélité na bino na site au Boninga Kamingi Planète Nana effié et nous rappelons toujours vos continuer pour s'abonner, vous continuez toujours koko takana site au Planète Nana effié donc ça site o e bakisaka un plus na ba vie na bino et nous rappelons toujours pour na o ancha na biso Nana effié en tout cas ba o bazo soutenir bana na orphelin Zambé apambola bino et puis o yo za na besoin ko bakisa un plus na pour na orpheline na orphelin na numéro eza na bo continuer
continue toujours ko benga pona ba dona bino pona ko sunga bana wana nzambe ako continue toujours ko pambola bino et puis nazo ba merci beaucoup na maman nana et fille maman oyo aza mutema munene quid manda donc moi so dans mbongo ebele moi so mundela za travailleur et pas na me na mboka na bango donc moi si oyo ayebi ko fanda na batu nzambe vraiment pambola et puis je dis merci à la régie on comprendra toujours papa Guy de moi grand frère nanga ou apesaka toujours ba conseil en tout cas chers abonnés tout ça toujours na émission na bino oyo bolingaka mingi histoire vraie ya Choco Bekili donc ngongango ebeti en tout cas beaucoup abufanda pour que ya lelo lisusu ma beza makasi ma beza li mezo ya ko bakisa un plus parce que eza moment o to sangana kabiso tout bana ya planète nana efie to fandi lokola bana mama moko to yoka histoire pour que tout partager en gros na bande ko na biso au baza faible. Chers abonnés, histoire vraie na biso ya journée à lelo. Donc eza histoire oyo et salami na Belgique na Bruxelles. Donc tonton moko azaki na Bruxelles o basi ko benga biso kombo na Jean-Marie azana mwasi na ye Germaine. Histoire eza ndenge ni chers abonnés. Ezaki na famille wana il y a Jean-Marie azaka na Kinshasa avant qu'il ne poto plutôt azana famille na anakin famille moko ezaki na vraiment na mbongo te bazaki famille pauvre mais quand même bazaki na lupango na bango papa na maman na bango ba ko se décider balobi bateka partir à lupango pour que batinda tonton Jean-Marie na poto pour comment famille to comme ça na moi na poto et sungaka ba yaki côté kalupangu batindi Jean-Marie na poto tant ba côté na tonton Jean-Marie na poto comme pekuna en tout cas alors tonton moro boya asa tonton moro bien a continuer petite na partir à poto donc atangi classe na ay ko zo moi si na abali pe moi si on a des combo na ye Germaine donc maman Germaine de moi si à tonton Jean-Marie ba ko bota bana misato. Chers abonnés, bazo continue toujours à vivre na poto atika ki famille na été en tout cas abanda ki vraiment ko sunga famille na ye asa ila maman na bango atinda ka mbongo nyoso bazaka nango en tout cas vraiment aza jeune moko baza reconnaissant na famille na ye salela ki akipara papa na bango kolia makambutu et comme ki na maman moko pe ay ko tinda mbongo na kino no basomba lupango batindi pe mbongo de minomo boyebi bata poto ndenge ezalaka soki asombi lupango fo mwa photo mwa nini basombi lupango bakangi ba photo batindeli ye pa monaka ke lupango yango ba photo ezali mambutu mwa sima mwa chèvre mwa nini donc a continuera toujours kotonga ndako wana en tout cas bazaki vraiment même moral na famille na ye yaki kokoma na moment moko alobi fona kenan kina ke pe kotala ba parents nanga parce que tant et mikoleleke belé talaka atina boti bana misato awa na moni non maman nanga te bona boye moi sinaye aki na ekotikala tonton Jean-Marie aye kokita na Kinshasa lupangu tonton Jean-Marie apesaki bango bongo basomba ki yango na commune ya Kin basombi na commune ya Kinshasa wana basombi lupangu na Barumbu lupangu basomba ki yango tant pas akomi na ndako ba parents na ye. Et puis ba ko sola mamutes nonga moyena fanda awa na bino ezatenga ipona koma ko fanda na flat hotel no mombo yebi bata poto nde bazalaka so ba uti poto ba ezaka nango 20h te eza normal parce que et dara quand même oza musika ba parents par rapport que bobi masika moko eza respecté tonton Jean-Marie isaki ba parents nga na wa no vanda nga na flat hotel na ko banda ko kota bino ba kompe ko fanda moi mikolo wana Jean-Marie comme ko interroger bango bon maman na mona ki baluni lupango na tinda ki mbongo bosomba botinda ki nga ba photo naza na besoin na mona lupango yango maman ebisi abi lupango wana eza yote maman na papa ba ebisi ba bino lupango wana eza yote eza lupango osombela ki nde biso ya lupango na yote bino mo boyebi famille wana baza ba Congo basingombe si je me trompe pas so na ko prononcer on te boyedenga mais na basingombe je pense besingombe voilà besingombe baza ba Congo voilà ba parents baleka ki vraiment tonton Jean-Marie na makasi rigueur eleka ki tellement parce que tonton moro bien
aye kotika na ye tellement remarqué que ye kota makelele maman de lupango ba misa mambo ebela bi OK pas de problème et ça nango le côté azongi na ye na flat akomi kofanda. Cher abonné, tonton Jean-Marie les temps ofanda na flat akomi koyoka banzoto na ye bien te hein ayoka pena nzoto na ye bien te mutu pasi ba mais mon de tête c'est comme koleka papa pe kuna esika batika laki o ba bota ba Jean-Marie baza deux garçons ba papa na maman ba eko sala projet na leki ya tonton Jean-Marie mususu ana balobi non biso to tekaka lupangu to tindaka ye poto et puis to tekaka sundambo etikali pour que to tinda o poto nde esimba kiti alors binomi balende bozana boza milongi moko lokola Jean-Marie déjà bandi ko mutu ezosala ye passe ozo meka ko raisonner ta comprendre le sous makambo vraiment bien te donc ezali bon maté mais akoka ko réfléchir te alelaka mutu pasi ozo mama lobi ozo kende na passeport na ye tellement que mutu ebandaki ko déranger azo ko kalisu sous azo raisonner te libo maté mais moi comprendre ça te moi sona moi si donc azo comprendre ce l'autre côté. Papa bakendaki kuna na flat ba ekozwa babino lokozo kanzoto bien te to longola oka kuna to ya na yo awa pembe na biso lokwa mutu ezo déranger en attendant oyoka bien. Cher abonné ko kende bake bazi tonton Jean-Marie bazongi na ye wana ndaku papa maman na leki ya tonton Jean-Marie bafongoli sac ya tonton Jean-Marie bayibi passeport na ye. Mama lobi yo kako kokende po bo ape bilongi moko yo pe fo kende poto wana me bana oyo boti bana nyonso baza yo koyi baba yibi passeport allez babandi ba démarche ba contrôler ba mikanda na ba bandi kolandela makambo mike ndenge ezalaka ba ke ba ambassade banine bino mon boye bibi so pa congolais mo bilongi kokana po ba kokana ki vraiment na grand frère na ye ba kokana na tonton Jean-Marie Makasi basali ba démarche basali ba démarche en même temps tonton Jean-Marie azo continue toujours kobela mutu voilà mutu ezo continue toujours ko déranger basali mikanda makambu tout aller ndeko na biso akirumata akende Bruxelles akende Belgique tonton Jean-Marie moi si na ye apriara pe makasi tellement que tout le monde prier pour l'église moi pasteur amunene nazaka na Kinshasa moi tout temps akombo na ezate ba komi kolande na ba prier ba komo kota ba prière en même temps pour ça ba prière tonton Jean-Marie zo mekamo ko bika petit frère na ye aye kozwa vol akei akompe na aéroport na biso ba lekisi très bien kokoma kaka koma kana ja 21 kitika na ja 21 wana parce que balobi na poto ezalaka soko wuti soit Afrique tango komi na ja 21 pour babi contrôle ezalaka makasi soko komi kuna fo batuna adresse na yo ya poto place ofandaka parce que tonton Jean-Marie aza résident na Belgique parce que aza belge ça chanda nationalité comme belge et puis avant baton ebele oh batuni petit frère nae ovandaka wapi a évité adresse ni ozokit a évité mais comment yo muto vandaka déjà parce que kota la mikanda na yo passeport no mambutu oza déjà résident et puis tu es belge mais comment fait-il que place oyo yo ozo kende oyebité avec maman suspect ba ko récupérer passeport na ye en même temps tonton Jean-Marie na kin pekuna nzamba sunga ki ba prière aye ko yo kabia moi si na yepe aye ko benga. Tonton Jean-Marie a remarqué tant ayoki bien abandi ko luka passeport na ye atali na kati saka contrôler pas ça tiaka ba biloko na ye po ba prière wana pe nzamba sunga ki simbaki atana boye passeport ezate atuni maman bango maman mais Nathalie a nakata saki nanga passeport nanga ezate oh no tala ka wana so monité kende kuna esko bando va na flat parce que biso jour to ki kozwa yo to kutaki batunsu déjà baza na kati momo bande ko raisonner bien te c'est si bazio passeport boy na boy tonton Jean-Marie baluki passeport ta monité ay ko signaler moi sina ko ki mambang na ambassade ya kuna parti ya kuna na Belgique ay ko signaler bino
mobile nanga akendaki nini plutôt Afrique mais a eu problème passeport naye et bungi passeport naye bungi fois zonga passeport ne bungi pas aki malade fala zonga nde bayeko benga à partir ya nini ya ambassade pe ana kin bayeko plutôt na Javentin bayeko ba que non ils ont un passeport moko ba retenir awa ba lukia ba batali ba identité makambu tout bayo comprendre que eza ya mutu wana te donc mutu a voyager na passeport ya mobile na yo bayeko kangaye garçon wana bakangi na partage à 20 ans wana nde bayeko refouler ba refoulé ki kuta avant grand phare na ye azonga poto ba refoulé ko kuta yana ekuna donc grâce à moi si ya tonton wana grâce à moi si na ye tonton Jean-Marie moi si ba prière moi si azaki makasi nde alandeli ba dossier wana moko ti ba ko découvrir que ba yibi passeport à mobile na ye nde ba ki ko refoulé plutôt nde ko mobile na ye ay ko kuta yana ekuna na kin ay ko s'excuser ko singa ne pardon no yaya eza foti na ngate eza maman de mutu na papa mutu ba yebisaki ngai que na zo passeport na voyage en tout cas limbi sango za yaya na ngai utala no likambo somo oyo bana oyo moko boti tozo mona makambu na Kinshasa bobemi kutu mwana poto akena ye asali vi na ye okipe o parate okeno wai bazali mais tonton Jean-Marie ba parents na ye batindi na poto asali musala zupa sombi lupangu voir que tant ba parents na ye baloba makambo lupangu wana ya biso a discuter kité parce que à comprendre que nga lelo soki na komi na poto eza pona bango ba tekaka lupangu pona nga atiki po yebi ke poto eza ba avantage aboti ba na ye déjà misato l'avantage à poto eza a ko somba na ye lupangu mais pourquoi maman papa bana na yo moko oboti na libumu na yo ok ne ko sala mwana o likambo boy donc ekota kikindoki mutu eyeli kaka pamba kaka boy mutu pas sa raisonna ka soute a moya solana mwasi na été azo comprendre makambu te liboma te malelaka mutu mot de tête bino mo boy bika ba kongo nde bazalaka donc kindoki kota ki mais nzambe o ya lola Zambé ya maman nana et fille donc en Zambie a plainte nana et fille ya kutani lelo na tonton Jean-Marie wana aza sauvé donc mutu passe ici la makambu tout normal na minute on ozo sabino bango moko nde ba bengi biso bazonga tonton Jean-Marie na minute oyo aza na Belgique bango nde ba pesi histoire oyo bazo senga conseil ba bisi biso to tout na bana ya plainte nana effié ba fan ya plainte nana effié asala na ba parents na nini parce que déjà ba bo maquillé donc malade ya mutu wana soki ezaki nzambe te ngaki ke mutu ale akufi mais mwana elaka nzambe alobi mokuwa moyenge benekoki jamais kobuka na soki apesi nzela te na satana donc tellement nzambe apesaki nzela te yango moni lelo tonton Jean-Marie azo vivre yango azo senga conseil to sunga ye to koma asala nini pona ba parents na ye neti pona ngai d'abord on a revu ça nos parents et ils a bien été na acte au bosali peut-être boza bandoki te po bible que ba parents baza banzambe assez oh ba fongola si yango fongwa milikolo lokola bino déjà bo fongola qui porte ya mabe bo comment d'accord réfléchir mabe sur moi na bino peut-être bo na bino batamisa mabe te yango déjà belingaka kota mais nzambe atala ka mito mamutu nzamba bundela ka ba innocent tellement que Jean-Marie azalaki na innocent mot de tête ça maki nango kaka pe a même et comme na moment moko et koleka nango parce que azana ye maboko pembe en tout cas binonde ba parents bozana eloko oboko ko yebisa mwana bino pardonne boko s'excuser pona mwana na bino donc po bino nde mutu bosali mabe ba parents o basala kango botika biloko ata pona bana bandeko na bino botika parce que soki ko bozosala boye nzela ezo fongwama donc eza bien te pona ba vie ya bato en tout cas ngana zo sa tonton Jean-Marie courage toujours eza makambo ya famille moi to lo bateke boya papa boya ni non tozo conseiller ta ke bana nzambe oza muto oza mutema malamu po emona ni déjà na histoire na yo continue toujours na mutema malamu na oza toujours na vie de prière et pona moi sinon simba moi sinon parce que ça moi si à solo à soutenir yo vraiment ne ebandeli petit souka donc toza vraiment au cœur na bino pe ba obota bosamba histoire
histoire vraie. Vous continuez toujours ko benga, kotinda ba voix tabino, tokoyoka tokore, toko partager en et tant que toko fite tozawana pona ko soutenir bino. Bino bozo soutenir biso peut soutenir bino. En tout cas, Zamba Pambola bino. Nous rappelé nous continuer toujours côté la publicité na Nzambe vraiment parce que grâce na bino ba fan nanga bota langa ndenga ina fandi boy donc sont là que ça bili les apo bino ndebo poninga. En tout cas, publicité on so bozota ezo sunga kabiso moi Tolia Kata Lipa. En tout cas, vraiment, Nzambe Apambola bino. Merci beaucoup, vraiment, la maman Nana et fille et maman chérie. Merci, ma grande sœur. Merci, Aya. Merci pour na bolingona. Merci pour na soutien. On doit soutenir Planète Nana et fille. Donc, na pesi batu nyonso o balinganga mingi bote ba fan nanga tout Sankara de Kuta. Je te salue et puis balobi manager sexy donc je te salue aussi et ma petite sœur que j'aime bien Sarah Djema Vanessa Meta donc batu baza ebele ya kopesa mbote en tout cas Nzambe apambola bino ba oyo nyonso ba kozwa chance ya kotala émission oyo bo continuer toujours bokoma la conseil na bino pour pesa ba idée na bino pour que to soutenir tonton Jean-Marie parce que azo zela yango vraiment. En tout cas, merci beaucoup et au revoir. Asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu e bosabone trop na bosabone trop